Union africaine dit Eden Gojo pour le dialogue sur le Kabila. Mais non, vous voyez, le dialogue sur le Kabila n'a pour garder le pouvoir, pour faire souffrir le peuple de Yonanga. Document Yango. Vous voulez dire qu'on a dit en anglais. Donc, Eden Gojo est le premier ministre togolais. Donc, Batindia qui est nakin, pour que vous convaincre ma parti politique, que nous allons le dialogue à la Kabila. Que le dialogue vous allez inclusif, que nous allons participer au dialogue pour esa seule voix, oh, yo, le calme na Congo. On a pu savoir un exemple de ma comicona. Oh, boya, toujours des dialogues, ils ont charité, boya, tout le monde m'a tapé, c'est un mois, ma soeur, boya, dialogue la Kabila. Je sais que comme position, il va arrêter. À quel point la moutarde? C'est ainsi qu'est venu aussi bien chez nous au Congo et que dans la communauté internationale l'idée du dialogue. Ah, bakamni nous ngosala lisusu ya titi. Olingo dialogue soit des abozons qui s'appellent à Congo, mais Congo c'est un trouble, bino mulungo. Mais trouble zo pas Kabila. Sur les autres troubles côté na Congo, ils ont le Kabila, lingo tricha lingo longo. Exactement mon keba. Union africaine so balingi trouble côté na Congo, te ba yande ba sa Kabila longwa. Ah, pour trouble so côté na Congo, premier responsable de sa Kabila. Vous encourager dialogue, mais vous le logo te pour un délai constitutionnel. Et nous comme on théâtre pour la élection. Donc pas na kin, kokodio ko na so ki den code so la kin bon dimeti. Azo la sabino pongi ba cha bluben. Pongi pena mi yo na mandefu. Nega kolobi. Pongi pena ya fe dodo, pongi ba bébé. Union africaine besoin de battre dialogue na Kabila, président Union africaine Kabila. Et puis so botal les discours Tshisekedi dans Simani drapeau Union africaine. Veut dire qu'avant l'Union africaine est convoquée pour le dialogue, développer déjà dans Tshisekedi. Voilà, puis ma ambassade des Arabes, on va bien traiter. Basé on est bandé depuis ma période à Mobutu, pas de ça n'a pas prévu. Moutasso le bateau posant comme le sous-premier ministre à Mobutu. Il y a un besoin de la mise après ce scène de bon la pour ma bébé bonana. Inge. Il faut il faut qu'on tombe dans la Kabila. Ndenge Zali, il faut tomber dans la Kabila na soulèvement populaire nde yango ekotinda bisoto bengana Kabila parce que azali très peu azali moto mabe. Donc photo bengana ye bozali bongo na breaking news basango ya Congo na banda kuna bino on dirait qu'il y a Sentinel TV et on dirait qu'il y a Soft 15 TV oyemetaka on dirait que à partir ya Canada. Alors mikolo oyo boyebi bien que proverbe 30 nde azotalisa ba vidéo po ba tala yo po zo ba view il faut beta masolo proverbe bato bele ba benga o proverbe ba bi ba beti yo proverbe ba bi ba beti yo mikolo okutu na koma na système na otambola na bis na tika voiture na tambola na voiture ka dimanche pour une église donc na tambola nga moko na bis. Alors mutu oyo aninga zo onction Samson aya ko attaquer nga moko akolapa parce que c'est ngeli boye bagé Pierre azaki na Jésus 3 ans bon mama mais na poche na azaki na mbeli un apôtre atamola na mbeli pour la mutu so ayi ko attaquer akataki mutu litoyi. Donc wana za na ngolukuta mutu moko te ya ko attaquer nga mutu moko te wa romega akolapa pe ngambila yebisaki nga ko bundate mais soki ba attaquer au se défendre. Alors na ose la mutu banda moko pour se défendre. Donc bana kikuti bayebi papa nanga aza na famille Dibata grand champion ya boxe na kikuti bayebi. Alors ba makesa bayebi. Donc tango na lobi à part wana na tango na multitude ba ange o bazo protéger nga. Pe bino mo moni ba vidéo ebele ebimi oyo ezo soutenir makam na lobi, c'est-à-dire na melaka bangi te na langwa te ezalaki ainsi dit l'Éternel. Alors, na Congo, toujours les 20 millions de morts. Na Congo, chaque jour, bah, violera plus de 4000 femmes. Na Congo, banana biso, bazali bongo, kokanga bango kotsa bango na guerre. Na Congo, banana biso, bazali bongo massacré. Na côté à Est, toza kolela parce que mikolo na mikolo, ba Rwandais oyo Kabila, alias Kabila tindaka bazo kota na mboka koboma, ko détruire pe ko sakana ba Congolais, ko déplacer ba Congolais, ko boma bango pe ko remplacer ba mboka wana par des Tutsi Rwandais oyo ndoto na bango ya kosala République Ema et ko latela mbate po to ko bengana na bango. Mose Kabila lobaki la guerre sera longue et populaire. Donc vous allez bongo na Sentinel TV. Soko ngolanda biso okoti na YouTube obeti www.sentineltv1.com omona biso to okoti na website nanga obeti www.sentinelafrançais avec des L
rdcongo.com okuta kuna masolo surtout kitoko. Donc merci. Climat de paix chez les kabylistes, climat kobanga et koti na kan Kabila, ba char ya combat et commis partout na Katanga parce que ba comprendre que ba belge na ba américain ba yebisi bango ke lokola bwana mbongo te biso tozo tia mbongo to ki na ba élection pour na délai constitutionnel. Et puis Didier Reynders a yebisi alias Kabila que le na novembre pouvoir na esili il faut organiser ba élection. Yango ba komi ko banga atondisi ba armée étrangère na kati ya Congo pe ba yebisi ke ndoto wana yazo meka otia kao na Congo soka meki kaka MONUSCO ba soda MONUSCO o ba na kin ba ko neutraliser. IDPS boy dialogue ya Kabila en tout cas Titi il faut yoka soni a longwa na makambo dialogue wana parce que ça dialogue moko elingi ba congolais teza ennemi à Congo. Alors non au dialogue, non au troisième mandat de alias Kabila le génocidaire rwandais. Didier Reynders appelle alias Kabila le génocidaire rwandais à assurer une transition démocratique et pacifique au sommet de l'État au terme des élections présidentielles parce que mandat nae ou va pesa été ou amizo à sala 15 ans et moko ekoki. Belgique et kebisi Rwanda na idée ya kao azoluka po a tiana Congo parce que ayebisi bango soki ba meki MONUSCO mutu akosila na bango. RFI ezoko dévoiler un trafic de cartes d'électeurs congolais organisé depuis Kigali. Donc soulèvement populaire nde ekobenga na système mobimbana occupation rwandaise na Congo. Donc ba élection eko changer le côté. Il faut qu'on dise la yemba bafinga batonga nyonso sebo lamu ya mwana na Nzambe. Bafinga ba proverbe batonga proverbe nyonso esali bolamu ya proverbe. Proverbe mikolo na lala kasute bapel butu na mo nazali omoni ba congolais mabe na ba iba komisanga onire taona ba iba komisanga onire ngai na lobaka ba vie na bango muso azobe nga pasteur yebisanga na ndok na famille na biso na azandoki non na chaque période bana na Nzambe oyo balobi balinga Nzambe soki basali masumu Nzambe atindaka ba prophète wana bayaka koloba makambo peuple kolinga te bayaka na fimbu donc Nzambe atindinga te na banotalisa ba vie ya bato te Nzambe atindi ngai po na lebisa bino ke bato ebele l'église bokendaka dirigé par des nganga des sorciers bato wana baya bato misala mabe ezali pona kofongola bino miso et bino mo bomoni ba témoignage surtout ya producteur na Chibo en tout cas kamusinga ba Chibo abwa tout na yebi bazalaka ba ekobiste bazalaka mayele muke bazalaka bibala bala bikota kota pe bazalaka banchor en tout cas Chibo oyo Chibo abwa azosala ki Chibo abwa vraiment aluka délivrance parce que makamutu azobeta yende siko mutu akomi ko reverser pe akomi ko panza yende mutu akomi ko sambwisa c'est-à-dire azana ba démon aluka délivrance. Alors soki oza journaliste oyebino ki journaliste était olinga osala buzoba alors bato ba ko seka bino pe nyonso bo sala exala nango na tina te bazo sekisa bato. Alors na Kinshasa ba collabo nyonso oyo bazo soutenir Kabila na gouvernement na ye ba tête na bango vous allez traîner au bout de cordes dans le riz de Kinshasa où ils allaient prophétie et bimi bato oyo bazo soutenir occupation rwandaise na kati ya Kinshasa mikoleko ya mituna bango ba manobenda ngo na nzela ndenge Muse Kabila lobaki la guerre sera longue et populaire. Alors ezali mawamingi donc na lobaki mikolo na otambola na bis dimanche nde na tambola na car pour notre église mais oyo ana posa soit vrai lukutu akuta nanga abandaka donc yoza malam. Alors tolobaki ete ba chibwa bwa nyonso bazaka lukuta ba chibwa bwa nyonso tu bazalaka kokota mabala koboma mabala koyiba basi ya bato kokima na bango pe kokoka bakoka robala te bazaka ndenge wana donc il faut baluka délivrance. Alors na London, Manchester, Leeds, Birmingham, Liverpool, bandoki tout nazo ziki sabino moto Nzambe ekita ezikisa parce que
ba ville oyo ezali basé sur la sorcellerie bandoki baza makasi surtout na l'église ya ba ville oyo yango moto na nzambe ezikisa bino parce que mikolo ko ya na kotanga su na banda awa na tanga awa koma bandoki surtout église à la gloire boyebi yango na tanga awa koma bandoki partout na lobango mais bazongi su basala ki réunion moko po baya awa bakoki te na tindeli bango moto ya Yesu donc bokeba mikolo ko ya ba vérité monsieur kobima. Alors, basala pe l'église na bandoki basangana ensemble. Alors, biso to sekara, biso 2-3 personnes. Mosali na nzamba solo o azana vérité à se contenter na nombre batu bayaka. 2-3 personnes ba yeto te sangala ngana perdante yo mutu ozoli na vérité te nous a perdant. Biso to continuer nzamba zo continuer osala na biso. Alors, botala makambo eza na Congo, commandant adjoint ya province ya Shaba na commandant ya côté ya est kuna ya nini ya Beni baza ba tuchi rwandais. Alors makambo oyo Kabila tia ba commandant ya ba rwandais un peu partout. Comment boko ba ke armée na biso congolaise et ko gagner guerre soki na kati ya armée 70% ya ba konzi bazali ba tuchi ba rwandais. Et na parlement boyebi ke ezamina ko muta dirigeant te mais ali Janet o azali tante ya alias Kabila parce que azali lipasa nete. Soki toke na Sénat Kengo Wadondo alias Léon Lubiti alias Kengo Wadondo de père polonais et de mère Tutsi. O azali même na makila congolais mais azali na Sénat. Na ba douane kuna Kabila tia ba bokilo na un peu partout ba Rwandais na ba Rwandais. C'est-à-dire soulèvement populaire nde ekotindi kato buka système mobimba. Donc, ezali ndengwana. Alors, grand merci na Pati Label Masolo Akati, pire petite sœur, Pati Label Masolo Akati. Tango balobi ke proverbe ya non, proverbe azamu ta vérité, nga na ebeli vie na ngana akosa kalikamute, ndenga lobi boye e ozalaka ndengwana. Alors, toujours pesa so grand merci na Vidal, matumona l'homme à la Range Rover na Londres, na côté à Stuttgart kuna na Germany eza papi Chamana Lidi bana lemba tozali ba voisin na Kimafiki ba merci mingi na Manchester nazomona Fabrice Makela voisin na église petit frère oza voisin église yarara pe église ozotinda bana me yo moko na Nicole Boyaka maître Chora maître Ntimba pe salon edo ba salam parce que bino ba oyo bozo soutenir idéologie. Alors, likambo kokamwa papa laksiki ndoki na ye batindeli nga vidéo moko po mikolo batu bazo tindela nga ba vidéo en tout cas merci na travailler nga monter mutu soka monika likambo za suspect atindeli ngai na WhatsApp na nga obi atindeli nga ngo na Viber obi atindeli nga ngo na Messenger po nazo information merci ezo la sake boza na souci na nga mais bo bonde la rapé po na nga po na obunda guerre contre bandoki tout ya monde contre bandoki tout ya monde nazo bunda guerre nga moko contre bandoki tout ya monde mais le kola nazana Yesu na ola li sabango kao ba ozwa dada moko sans problème parce que vérité polele. Alors ba papa laksiki ndoki na ye azalaki na New York na cathédrale Saint-Patrick na New York. Pape François a déclaré que la vie de Jésus-Christ s'est soldée par un échec. Oyo ezali abomination. Pape alakisi kindokine kinchor na ye alobi que la vie de Jésus s'est soldée par un échec. Pourquoi alobi un échec? Parce que na Golgotha ndesika Jésus-Christ akendeki kotia misala na bango nyonso tout kao. Bolandaka chaque vendredi na minuit ba intervention yanga na mama Bena pe likambo kokamwa bandeko nanga Thomas oyo bobengaka Thomas Likofi, Thomas Ekobo. Oli avanda na yete asali déclaration abwa kelinga mbokela. Thomas Likofi azali ekobiste moko oyo mboka nyonso atambola ko banda na ndako mama Olangi abimana basi ya batu na bana batu. Munene wana za nango eza santé te za ba demo ekota na kati na ye. Donc vendredi on a aussi la nana ye bolanda vérité polele oyo ya vendredi oyo na ba révélation mususu obima et puis alukanga a reçoit délivrance. Mukolo bazo finganga na Kinshasa bazalaka bango mibale. Na lokof abenganga pe na téléphone alobi akobetanga na Kinshasa ba journaliste ba témoin il fallait ya loba vérité que nos proverbes makambazo loba alekaka na TV alobi yango pe biso to réagissaki bazaki bango mibale
Thomas Ekobo. Mais lelo azo se permettre aloba. Alobi ba yebi yo na yebi yo. Soki natangi komo les apona fula yo na yebi yo. Osalaka musique ya Swede oyaka na Kinshasa ozaki atala kwa ya mutu na yo bokechu ozaki beta Swede okepa Apotre Mbiye osali album ici ali succès mamolangi ya memio olakisi ke kobo na yo ti lelo za na ba démon. Donc lukanga na délivré. Alors tolobi ete Congo ezali na posa ya social po ebonga. Mais moi si ya Rwandais o bobengaka Jezabel Olive Lembe a commis ça ba Congolais ba sala la mendicité forcée au lieu ba futa ba Congolais salaire au lieu ba créer ba misala ya commis ko sala la mendicité forcée ko kenda ko kabela ba Congolais 200 $300 tout. Or que ba Congolais ba na tina ya lolombo te ba Congolais ba na tina ba créer misala soki Congolais nyo surtout bazo futer salaire na ye tout ça na tina 200 $300 na été. Et puis bato tout bazo tuna aza wapi ye mutakundaka bibembe ye mutaka na baserke aza wapi na bamatanga bikolo na Kinshasa baluko Olive Lembe abatani azomona na te. Alors ezali mawa mingi. Vérité ezali toujours polele et vérité epesaka succès pe victoire. Tolobaki ete na Congo toza kolela 20 millions de morts. Chaque jour, plus de 4000 femmes baza violées. Pe tolobaki ete na Congo, bana na biso baza déplacés, mais eloko eza malamu, RFI est dévoilé ndenge nini ba Rwandais baza ko yiba ba carte électorale pona ko tindika bato baya ko voter mutu oyo bango ba opona. Alors, c'est que vote na Congo tozana tina na ngote eloko ekosikola Congo. Eloko oyo ekosala ke Congolais azwa indépendance, Congolais azwa limemia, Congolais azwa kimia, ezali soulèvement populaire. Alors bafinga batonga nyonso ezosala bolamu ya mosala na Nzambe. Breaking news.